Et en elor morote bokolo ba pona mamasi o ko sala netie kitsa mamasi selon l'esprit na bino diabolique bolo ba parole moko boye pesa ni e kitsa mamasi jamais de la vie. Mama wa taifa ejika poser question o yemba ni balo yembo yo yemba na kuzu ezara ya yo bakapela o yo betaka na kuzu ezara ya yo balo yembo yo gangaka matin midi soir ya yo ti. Est-ce que yo ko poser question ya mamasi akoyemba ni ko poser yango te biso na yo to yebani pe to yebi bien sûr que ko poser jamais question wana ki mamasi akoyemba ni jamais opposer question wana. Mama wa taifa ejika TV. Nanu boleli te bokolela, nanu boyoki pasi te bokoyoka pasi, nanu bonyongi te bokonyonga, nanu boyimi imi te bokoyima, nanu boyoki douleur te bokoyoka douleur, parce que hippodrome yangonde kombo yangonde son ya sika, hippodrome yangonde mot de passe ya sika, hippodrome yangonde mai ya komela ya sika. En tout cas, so moni ke son wana ya hippodrome tche yo mal à l'aise. Tu n'as qu'à coacher ba écouteur na matoi parce que tant au koleka na gauche au koyoka hippodrome au koleka na droite au koyoka hippodrome au koleka na sud au koyoka hippodrome parce que hippodrome ezali zungu ma famille rien que ça. Ah oui merci beaucoup na ba fan ya mon papa Mokonzi, merci beaucoup na ba fan ya mama Si la reine mère. Oui, c'est d'elle qu'on va parler aujourd'hui. Merci beaucoup na ba fan ya mama Si la reine mère, maman Mokonzi, maman Mabane belé. Hein? Ah oui. Tala, ana ba papa, ana ba mama, ana ba koko, ana ba jeune, o balinga kaye pas possible. En tout cas, soro tali ba capture, ya ba biye ba si ba sombi, ba fani ya mama si, ba fani ya mopa Mokonzi. Yo moko koloba mais wesh, c'est quoi ça? C'est rien, ce n'est que l'amour. C'est rien, c'est montrer, hein? L'amour inconditionnel. Hein? Nanzela ya artiste na bango oba imaka, oba sepelaka na ye. Alors merci beaucoup na Fabrice Mandé na sima ya caméra. Merci beaucoup na bato balinga kabiso. Merci beaucoup na Aide Beauté Bio. Aide Bio Beauté, Aide Beauté Bio. Merci beaucoup na sponsor officiel de JK TV News, la famille. Prochainement boko banda komona Aide Beauté Bio na sima na biso. Ah oui. Nyonso zo bonga malembe bo mone na sima parce que azali sponsor officiel. Il y a JK TV News. Wana problème il y a ba tempo, wana problème il y a misapi et kuba lokola ozana banduta ozana problème il y a vieillissement, problème il y a souki tentire eza chité zwaka numéro ya JK, contactez directement au Koko Yana Aide Beauté Bio. La famille, tu ne seras jamais déçu parce que là-bas, c'est la maison mère. Nalikambo Etali Loposo. Merci, notre sponsor. Merci beaucoup, la famille. Nalobaki une introduction, nangake awa et pas ya, comment on appelle ça? Tozolo belalelo likambo ya mama si parce que na mona ki on a ba commentaire, be na moni quelque batu pe ba ekotagenga na kati. La famille, batu bazo tuna keta on ko fa kumisa mama si batu moko ba ki okomelanga na ba commentaire zo komisa mama si ne podrome okende ko sala nini. Est-ce que ye déjà za na loyembo o ya yemba oya opo alobi ke no entrée ya mama si e kozala soki ndenge nini? Est-ce que ya za déjà ne loko ya sala ya yemoko? Est-ce que azali ne loko yemoko ko prouver que za ya ye? Est-ce que za boye na tuni bino ke est-ce que boza maladi? Boana problème na mutu to eza kombo mama si nde pesa bino liboma. So buno bo fandi ba 2 jours ba 3 jours botandi comme mama cité eza na ba commentaire eza na ba critique peu importe forme na bino ndenge boyaka do bozana problème na mutu na bino rumba wana yo binaka wana son wana oyoka ka wana nani ayemba yango ezaka zo yemba na Kofi Barbara kuto azala na orchestre na ye moko soki orchestre na ye moko soki nini na ye mais banda ko yemba na bato azaki abwaki okipe voya mobale bwaki bongo bango ba travail ka bango mibale na mwasi na mobali bolinga bimisa sonini. Vous oubliez que album na eza pe na préparation, vous oubliez que album na epeza na préparation kala ta album na ezobima
tozata na histoire ya album te tozozongela bino d'abord mutu lokola mama si akote mana hippodrome même ko banda lelo ti lobi mutu ata moko aolala pongi te na bandeli mama si akote le mana hippodrome tolobi bien ko banda 19h nde batie 19h ti totani si tongo ye moko mopa walobi te mère yemba yo moko mutu moto olala pongi bino bokanisi eza bino bolukaka banzembo ya koluka epuis oyembi yango okati okomisi yango na suka te nzembo na yo moko okokosisa yango te bino bokanisi eza bino eza bongo te mama si aza na loyembo ya kobanda yango na suka tiake nango na suka abandi ake na suka bamixe azongeli sans autotune son wana oyokaka wana siko oyoka ye na pembeni olobaki cette femme eza ye te eza monstre tu vas comprendre que ce n'est pas lui. La dame ici, c'est quelqu'un d'autre. Est-ce que vous avez déjà occasion ya koyoka mwasi wana iboyo oyoki pena litoyi na ye nenga zo bimisa son na ye? Est-ce que vous avez tant penza ya koyoka nde mwana mwasi wana zoyemba na kibomoto na personnalité na zoyemba nakanisi ke yo muto zo fungola munoko no lelo okoko fungola ngote. Vous êtes mal à l'aise. Vous êtes mal à l'aise. Quand on parle de Koffi Olomide, on parle de Mama Si. Oui, Mama Si a côté na quartier latin, azalaki donc chanteuse. Na minute Mama Si a double casquette. Aza star, aza pe moi c'est star. Ça veut dire que orchestre wana ezali ko faire partie na ba entreprise na bango. Lelo azali ayemba ndenge nini la famille. Baloyembo ezala interpréter Koffi Olomide. Ezaka baloyembo na bango. Et on est là, moko te bokolo ba pona Mama Si o ko sala neti kitsa Mama Si selon l'esprit na bino diabolique bolo ba parole moko boye posa ni e kitsa Mama Si jamais de la vie. Je dis bien que jamais de la vie. Bona ba parole moko te bokoki ko bimisa po e kitsa Mama Si te. Mama Si a star azala na star avant kota quartier latin na lobby bien pe na repitaka na bana rolanda Mama Si na 2004 na TV wana na yebite ke un jour nga nazalaka pe mwana na rolobela kaye jamais de la vie. Yesu na lingio nani ayemba yango te nani ayoka place Mama Si abwaka te. Siko yozo sakana na muto abanda ki starmania depuis bo mwana muto abanda l'indépendance ya musique depuis bo mwana ti grand baoba, grand légende, les grands moutous. Le quoi Koffi Olomide a bengaye. Bino bokane si keza le quoi lipana nguba. Bayaka 4 pourquoi Mama Si a tikala. Ceux qui te le dit que no batriaka batu selon beauté. À l'époque Mama Si azala qui naturellement. À l'époque Mama Si azala qui moukié. À l'époque Mama Si azala qui même pas ne loko na tolo parce que azala qui moi na moukié. Bokane si na beauté Mama Si alinga ki tikala. Non, parce que basimibali musu bakoloba te c'est vous dire que non ezana batu mususu batala nanu étoile ezana kacha moto likolo nango destin zo ganga 3 beauté naturelle 4 une fille posée tranquille non agitée ce que moto azala na star bandaka la ngana comprendre te ki star mania obino bolinga bo pesa ye eza ki star mania ya ndenge nini ki starmania obino bolinga bo pesa ye eza ki starmania ya modèle nini parce que azala na ye déjà star depuis le matin so muto maîtriser ko yemba avant kutu batu mususu to yeba lelo ba bando yemba biso to yebi na ba 2004 wana batoto omona lelo bazalaka nanu baboyi bazalaka nanu oyembi bien te prononcer bien bino nyonso boyebi très bien tozo bomba eloko te parce que toza na kati ya kolobela ba vérité mais lelo to bino bozo fanda botuna question akeno sala nini kuna koyemba nini est-ce que ça neloko parce que tango boyaka koloba bongo boza na besoin biso to loba to koloba yango la famille soki eza na bato bako banda conseil ko banda tongo ti tongo mususu wana eza couple Olomide parce que Koffi Olomide ana banzembo illimité na lobi bien illimité la famille même Google azana incapacité ya kopesa nombre exact ya baloyembo o Koffi Olomide apesa ayemba
Même Google azali une incapacité talaka na lobi bien Google azali ko bandela azali une incapacité ya ko définir combien 400 300 500 600 Google a une incapacité na monde entier na mokili mobimba uta monde musique e banda musicien mon côté aleki ko felo mide na baloyembo azalité na ba génération na bango musicien oyo moko te aleki Koffi Olomide na nombre de carrières o azana bomoi azate na ajo azanango musicien moko te o azo beta musique na ajo Koffi azanango et puis aza toujours sur les scènes musicales azate ya rochelanga kombo na ye na moneza na États-Unis ezala bango nyonso bakoma ba vétéran. Bango nyonso bakoma ba vétéran. Voilà pourquoi bomona Olivier Rambo alobaki mbo nakota ta na seni pona linga mbongo na nga trop. Nakota ta na seni. Nakota ta na seni na bandolandela. J'aime tellement mon pays parce que naza patriote. Nakota ta na seni na bandolobela ekolo nanga. Na bando beta ban makambo ekolo nanga na banda ko dénoncer ba mal. Bato mitema mabe bakadiampe mbaba yebaki déjà capacité à Koffi Olomide balobaki non na gouvernement oyo na modèle to salela na modèle to kendele muto so akoti awa Sénat nyonso ekokwea na se parce que ako dénoncer bokamati bambongo tout boke ko corrompre tina ba toilette voilà. Mais Moutoulokola Koffi Olomide, il est l'unique, il est le seul, il est l'unique, il est le seul à rester en scène. Vous croyez que Koffi Olomide a télémi, Mamasi a télémi, Bazo Yemba, Mamasi Azanga Loyembo ya Koyemba, et puis vous posez la question à Koyemba Nini na hippodrome. Vous devez comprendre que hippodrome il faut zala, hippodrome il faut loba, hippodrome il faut boyoka yango, hippodrome il faut bo sentir yango. Dès on prononce on penza ma crasse. Po yoka yango sala yo douleur moko boye na kati ya motema na yo po mbala ya sima bo doutaka na maloba lelo koma ba bokoma ko s'échapper à gauche à droite bozo yeba te bo se prononcer sur quoi bozo yeba te bo lobela sur nini. Comme aucun à droite se prononcer zéro, aucun à sud se prononcer zéro, aucun se prononcer zéro. Tout ce que vous êtes en train de faire, zéro l'écoute. Rien ne marche. Tout ce que vous êtes en train de faire, rien ne marche. Tout par terre. Ah oui, rien ne marche. Tout par terre. Parce que, à part Hippodrome, biso to kobeta li solo ya nini. Beaucoup supporter en China souka parce que vous n'avez pas de choix. Hein. Ça c'est la pire vérité. Beaucoup supporter en China souka. Choix exact. Hippodrome de Vincel Yangonde Makambu la famille. Zalana mutema munene ya ko supporter. Zalana mutema munene ya ko kanga. So kangi yangote ezala mawa plein. So kangi yangote ezala somo. So kangi yangote na ebite so na kolo bandenge nini. Ah oui oui. Ce qui peut nous kangi yangote na ebite so na kolo bandenge nini. Parce que hippodrome de Vincel Yangonde Makambu. Yangonde nyonso, yangonde sukisa, yangonde mokonzi, yangonde de roi. Voilà ce que je dis. Et je dirais, c'est la pire vérité. Il n'y a pas de débat dedans. Il n'y a pas esprit de sirène dedans. Il n'y a pas esprit je ne sais pas de quoi dedans. Tout est normal et clair comme de l'eau à boire. Yo mutozo fiotola wana soki bazui mama si ba telemisi wana. Bazui yo muto kumisaka yo wana bachie wana balobi ba yemba liboso baziz po bino na mokili na bino bokanisaka nakende musika te po na ye kolobela makambo eza très important bino bokanisaka bisala sala ndeko za star balobi bazizi ba telema ba juger na za star to mega star muto bino lo bakotelema akotelema te. Parce que maman c'est un number one. Boye bien, très bien. Number one.
tozala na question moko topozaka bino mutu moko te aya ko répondre biso mutu moko te aya ko pesa biso réponse bozaka bato ali boso so tolobi eloko boye na ba commentaire boke bo sali be émission to comprendre que be émission bo sali za par rapport à makambo tolobaki boaka bato ali boso mutu moko ta sa répondre biso bazalaka mine bazalaka misak bao bakenda baza wapi sor na bango pesani nani ayebi bango na minute to pesa bango position nini na tumbi na minute to pesa bango position nini na monde ya musique wana releva tozo tuna awa na minute yo bakenda to posera bino question chaque jour bazalaka misato bato ebele bakenda lelo baza banani baza eloko te tozoyeba bango te baza eloko te eza te ke o baza te na monde ya musique baza biloko te toyebi bango te ti lelo yo ozobeta kombo mamasi eza na commentaire eza parce que mamasi aza star ti lelo yo ozosala émission otangi kombo mamasi parce que mamasi aza star parce que soki mamasi azalaki star te yo olingi obeta kombo na ye te ti lelo ndenge yo ozoloba bongo ozobeta ozoprononce mpenza kombo mamasi mpenza eza mpo mamasi aza star oyebi kino mamasi ndenge aza bongo aza star soki na beti baotala nga na critiquer bakotala nga na lobela ngo mabe bakotala nga parce que non lobela star boyebi yango très bien pourquoi bolobela bango te akanga ye asala carrière te akoyemba nini so akanga ye yo olobelaka mpona nini mutu bakanga ye ana eloko te ayebana te olobelaka mpona nini fotoka ya pamba ya mamasi fo elobisa fotoka ya pamba ya mamasi fo epesa panique na internet fotoka ya pamba elobisaka siko soka alobi aloba ntango ti obeta lisolo parce que oyebiki aza danger voilà soki aza danger te olingi obeta lisolo na ye te soki ozotuna lelo soki ake kuna aoloba nini aoyemba nini me na ndenge mabe te bandeko tozalaka meme bato na ndenge mabe te tozalaka meme mitu na biso efonctionne babongo na biso efo esala bahaine na biso bamitema mabe na biso efo todepozaka yango moko boyeki mutu na biso efo esala moko boyeki biso mpe efo esala voilà je dis moko boye efo kibo moto na biso esala yo pose question oyemba nini baloyemba oyo oyembaka na kuzu ezalaka ya yo bakapela oyo obetaka na kuzu ezalaka ya yo baloyemba oyo ogangaka matin midi soir ya yo te est-ce que yo okopose question ya mamasi akoyemba nini okopose yango te biso na yo toyebani mpe toyebi bien sûr que okopose jamais question wana ki mamasi aoyemba nini jamais oposa question wana jamais mutu aya na système ya Cindy chante Koffi eza mamasi ti nde tomona bato kingande ti lelo na plaza boza koplaze tokende yango bongo boza koplaze baloyembo ya bato matin midi soir soko olandi loyembo ya mutu kaka plaza na plaza bino tu boza koplaningi mutu aya na Cindy chante Koffi eza ti lelo kingande atie concert kingande chante kingande mutu aya nango eza nani eza Quadramane na mamasi siko yo ozopose nga question na hippodrome te yo pose nga question soki hippodrome ekozala débat wana bokoti yango lisusu te débat wana bokoti yango lisusu te parce que hippodrome ekozala la famille yo fo fanda otali ya koloba eza te tika nazwa na mamasi natia na table mpona meka koloba talaka star mondialement connu la vraie définition de charisme la mama de mama, la véritable star. So lobeli était mawaple, so beti li solo na était mawaple. Yo mo rezo senti peut-être que je dois parler de cette dame. Si je ne parle pas, donc c'est interdit. Je dois parler d'elle. C'est comme ça. Je dois parler d'elle. La famille tozana mot de passe eza moko za ko somba bi. Mot de passe eza moko. Bino boza la kimia, bo fanda kana ba kwena bino. Tozela totala na biso na bino. Tozela na rendez-vous ya hippodrome. On n'a rien à parler. Rendez-vous à hippodrome. Seul problème nabiso, seul débat nabiso. Et l'autre bêta lisolo, ezaka hippodrome des Vincelles de Paris.
lisolo to beta ya moi to wana lisolo soko mususu te soki eza hippodrome te ka wana kaka nde lisolo na biso to beta billet bo continuer kotindelanga ka ba capture nde botinda parce que nayebi ke na ba capture ya hippodrome ya ba capture ya ba billet ya hippodrome nde sika tosukisa la famille tosukisa na février non lelo nde toza bo toza le 24 etikali biso combien etikali biso ka 4 jours ya pamba nga mpona nga kutu nako considérer ke no toza déjà le 25 kola kolamuka tongo ezotana makambo ezokende toza déjà le 25 la famille donc topesi déjà au revoir na février quand na semaine topesi au revoir na février tokota na mars à ne pas oublier que couple Olomide bana concert na Luanda le 8 mars somme bana concert na Luanda le 8 mars couple Olomide la famille je vous invite tous d'aller participer à un concert organisé par couple Olomide la famille. En tout cas, ça il ne faut pas jamais rater. Ça c'est interdit de rater. Ça vous devez écouter. Oza kuna oza kuna. Ndo yo kana son ya mama wana. Ndo yemba ngo na toilette. Ndo yemba ngo na salon na yo. Ndo yemba ngo na ba soirée na yo zo bomba na po batu ba yo kate. Je t'invite ya kwende kolanda ngo na Angola parce que na bi ke na Angola batu wana pe bazalaka. Bo kende na koyoka le 8 mars. Père na mère bazo savourer na bino. Bazo bina na bino. Danse. Il y a hippodrome. Merci beaucoup ma famille. Achetez les beaux billets pour le concert à Luanda. Achetez des billets pour hippodrome. Je vous dis merci. On se retrouve prochainement. Bye bye.